Oye baza mutu na bango, aza mutu ya FCC. Mais ce que ça mutu FCC, mais mutu bimi président nan Félix Tshisekedi, c'est que basala ki tricherie. Mama. Président abimi wana ba tripoté te. Loko la majorité abimi kuna wana ne ba tripoté. Est-ce que ozo se souvenir te na ba problème o ezalaki na IDPS bino na bino bo. Bazwaki moi ba distraction et côté qui tozalaki ko s'organiser bango ba osala moi ba désordre wana biso tozalaki ko s'organiser. Voilà pourquoi tous s'organiser toza déjà équipe à makasi en face na bango o soki ba tie biso to tie ba meki to meki ba avancer to avancer ça veut dire ba ko kalisusu te. S'abonner massivement à RDC International avec Anasela. Bonjour chers fidèles internautes partout dans le monde. Et ça nous connaît bien Christian qui est international. Il faut s'abonner massivement. Moni totamoli mingi partout na Kinshasa. Nous allons koyoka ba problème aux surgir pour na biso o batie na tête ya seni ndeko Rosa Malone. Tozali dynamique to ki ko suka ka te na kati ya bureau. Force de progrès au Bazali ya Congo, au Bazali ya IDPS Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle. Tozali biso a lelo na terrain à 10e rue, précisément na avenue Canas pour ko kutana na ndeko Jekobea o nde azali ko kumbela masolo ya structure wana au sein ya UDPS. Na yango to a kalami ke bozomona ye, tozo kende pa ndeko Jekobea président coordonnateur ya force de progrès o ezali ko revendiquer o ezali ko telemela proposition ya ba confession religieuse wana ya Messeronsa Malonda na tête ya CNI bandeko bazali belé to kotuna bango ba question mituna bongo te ba kozabiano concernant pourquoi est-ce que ba lignité ndeko Rosa Malonda na tête ya CNI pendant que to moni que Congo est comme ko se reconstruire Congo na biso ekuti na mikakatano belé mais ba biloko to kota nango na ba malumalu na ba corneille nanga ainsi de suite mais lelo sikoyo bache Rosa Malonda bazali ko telemela na yango to kiti na terrain poto ba telemeli e pona nini voilà to ko passer ba micro na biso na ba membre ya force du progrès nde ba ko pesa la pourquoi est-ce que bazote na ba raison les anini poto éclairer opinion bino partout bozali na ba diaspora bino bozali na Amérique bino bozali na Asie bino bozali en Afrique bino bozali na Europe na minute o nazo yebisa bino ke na Cristiano Ronaldo azolanda chaîne na bino oyo RDC International bo s'abonner massivement kuna na Asie Jackie Chan abengaki ngai ayebisi ngai pa zolanda na yango yo pe faut passer déjà ba lien na batu mususu ba s'abonner massivement pour besoin d'informations sur net. Comment l'a Patrick? Nous à 10e rue précisément na Canas ici quand il y a le démocratie et chance qui dit pas ya président Nazali moko ya force du progrès comme membre ya force du progrès. Yango après sa base na biso. Papa, moni batambolaka na jour biso jeudi tozana bango na balabala jeudi tozana bango na balabala moni bato oyo mabe baolingo tika bango te po kaka bato mabe bandoki basala biso mabe na mboko ya ndenge na ndenge baboma mais siko batie mutu wana pa préparer bango lisusu majorité na 2023 biso tokovanda kimia te tolobi jamais jeudi ezalaka IDPS te tous les peuples congolais. Bongo Sony anga mutu na bango ti Sony kafuta wana avantiller wana yelo ko ezote ya ete fo acte yo j'ai dit akoto yo bengi olobi ke Sony kafuta pas za mutu na bango mais bango bango mo ba yebi ke mutu nini fo ba tia na place wana eza mutu azana mo expérience na yango ba poni ndeko Rosa Malonda po to monaki a travailler ki na Corneille nanga
oyo asalaki musala na ndenge lobangamaki yango tomoni lelo mokonzi ya mboka na biso ezali Félix Tshisekedi mais bino bozoboya lisusu mpona nini nde raison tolingi toyeba yango wana tozoboya po aza mutu na bango aza mutu ya FCC mais soki aza mutu ya FCC mais mutu abimi président nani Félix Tshisekedi seke basalaki tricherie mama papa touti na élection awa bapesi Félix majorité na présidence qu'on a parlement na banane bango quand ndenge batie na bango pa lukela bango majorité na 2023 yango biso que peuple congolais to le bien ko simba te e ko simba te po to boyi yango to boyi to côté j'ai dit ezapena likambo ya tous les peuples congolais na basi na ba mama bana to za na balabala peuple aza prêt ko le bien ka biso pour la pouvoir opposition azate opposant azate biso moko to jouer des rôles opposition pouvoir j'ai dit toi la balabala contre bango. Merci beaucoup monsieur Patrick pour na opinion na yo pour na point de vue na yo na bandi que ozayo moko membre ya force du progrès il faut to tambola to mona bande comme sous pour ba nini pe ba koki koloba. Bonjour papa na biso comment on nani? Ouais, bonjour mon pandi sango nga comme on a Gabi Ndalambo le communicateur de la force du progrès jeune moko ya kati ya IDPS. Tozali na ndeko Gabi Malangu yazali communicateur ya force du progrès au business toyebi yazali structure influente la seule structure influente o etikali na IDPS nde tozomona na ba bilulu parce que TV za radio te bino bozomona yende communicateur ya force du progrès na yango toye po yepe apesa biso avito opinion na ye par rapport ya ba contestation ya peuple sur intronisation ya Mese Ronsard Malonda na seni pona nini peuple azotelemela yango wana eza motuna ya liboso ya mibale pona nini tomonaki bato ya lamuka batamboli mais kasi bato ya IDPS force du progrès batamboli te est-ce que bango baza pour nomination wana ou contre yango tokuta na communicateur ya force du progrès pour apesela biso yango bon mutuna na oyo ya liboso ezali malamu na répondre nanu oyo olobi ke oui lamuka ba marché force du programme marché te IDPS a marché te l'air babandi na 3 lois ya Minaku bache ke ote Minaku a 3 lois pour pas contrôler justice banani o ba marché banani o ba marché te biso jeunesse IDPS la force du progrès et du parti et du Congo ne mute marchaki koloba non na ba loi wana ya Minaku parce que ça loi moko diabolique. C'est la justice qui élève la nation. Yangona mibeko oyo balingi ba piétiner banyata pour ministre la justice azaki ya bango pour ba vandela parce que ba arrestation ezalate ba interpellation na justice ezalate ya moto telemaki dès à 3 jours auto frappa qui n'a pas de peuple biso ba population biso ba congolais to bisaki bango non ils ont intérêt ya Congo te bacha justice ezala indépendante le chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi alobaki que oui justice c'est faut indépendant justice c'est ko na poste ya mutute nde yangwana to machaki ba jour wana lelo ba peuple congolais ba zu résultat nango ba retirer loi na bango ndeko Gabi to katso maloba te wana bo machaki po ezalaki batu ya plateforme ya FCC nde ba désignaki nde ba proposaki ba loi wana po ete justice eza caporalisé na ministre de justice Monsieur Tunda Yakasende. Mais tout le monde y est déjà Tunda Yakasende a démissionné. Mais oyo bache na tête ya seni oyo Ronsard Malonda. Et ça bata FCCT. Et ça bata confession religieuse ne ba désigné comme président pour ay bana ko kamba biso lokola bakamba ki yena Monsieur Corneille Nanga o asali ete Monsieur Félix Tshisekedi ndaza président lelo o azali président na bino pe lisoso. Mais boni bozali ko boya e. Po bato ya confession religieuse ne ba batinié ba ponier lokola mokambi na bango. Bato ba ponier eza bato ya FCCT mais pona nini bozali côté le melaye ndelo ko tolingi to yeba pe lisusu pourquoi to moni bato ya lamuka ba telemi to boyite na tango ya justice ya koboya ba loi ya Minaku na sakata bino bozalaki force du progrès bozalaki présent mais na tango ya proposition ya Ronsard Malonda na tête ya seni to moni bino boza présenter c'est que bino boza d'accord qu'à la président ceux qui boza d'accord te pona nini éclairer opinion peuple monde mobimezo landa yo na ba Jackie Chan na ba Jet Li na ba commando na ba Vandam bazoyo kayo na Cristiano za na YouTube donc loba pesa maloba convaincre bango peto eba position na bino merci monsieur. Ce n'est que le début au balbarake vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Muto abandi akobanda pe bien. Te compa ko bana mabe, muto arosukisa, asukisi bien à clôturer mamnyo surtout. Force du progrès, jeunesse ya IDPS, peuple congolais, bachaki date le 7.
le 7 juillet romona tozana balabala pour nous défendre intérêt général, intérêt national, intérêt congolais pour que Seni est à la paix indépendante. Seni est à la poche à Moutouté parce que Toboyi était élection au Tosali en 2018. Et à la président Oyo ba peuple congolais ba poni que yeyo azana majorité za ngambo mususu pour ba bêtise et ça la malisusu ezonga lisusu bis ndenge tozomona awa candidat à peuple congolais dans l'élection 2018 ezaki son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au peuple congolais a voté abimisi président de la République. Mais na mauvaise foi ya bandeko na biso oyo bazalaki na machine électorale ba tripoter ba beti calcul na bon ba bimisi majorité parlementaire na ngambu ya ba voisin. Na katso malobate. Président abimi wana ba tripoter te. Loko la majorité abimi kuna wana ne ba tripoter. Est-ce que ozo se souvenir te na ba problème o ezalaki na IDPS bino na bino boyoka na raté est-ce que yebi yango? Biso na biso toyoka na raté na banani. Est-ce que yebi que Jean-Marc Kaboun ya le baki bango ba ko marcher les 9 mais force du progrès le bi le 7 c'est que bozo kanate ozo reconnaître au moins. Mais force du progrès eza branche moko na kati ya IDPS eza mouvement informel oyo e dirigeamaka na président ya jeunesse ya Ligue des jeunes de force du progrès eza parmi ba mouvement informel ya kati ya IDPS président jeunesse mtadirijaka yango parce que jeunesse eza autonome eza attaché à la présidence ba mouvement nyo surtout associatif ba mouvement so force du progrès eza mouvement ya liboso na kati ya IDPS pe force du progrès eza mouvement ya makasi oyo l'équipe ba mouvement nyo surtout na monde entier na Congo mobimba oyo so ba biso ke wana force du progrès ba biso ke keba wana force de frappe et yango no moni force du progrès na président na yango Jeko Beatileng les serviteurs des autres balança qui message balobi ete ke toko protester contre candidature ya Rosaro le 7 juillet 2020. Merci Bandeko Balandi à RDC International partout dans le monde bisika bozali. Et le bamaki a trop que tomoni batu ya lamuka batamboli, tomoni batu ya wapi batamboli mais batu ya IDPS batamboli te mais na moni bino moko na banzi bino moko bozali komona batu ya IDPS plus précisément ya structure informelle force du progrès au bazalaka bongo na habitude ya ko contester ya ko marcher. Moko na bango azali communicateur na bango alobi ke bango pe ba ko marcher les 7 mais to suka ka na communicateur te tozo kende ko kuta na siko na ye moko na Merwan na ye moko coordonnateur na bango po APS la biso bongo to za précision na bandi to kende bongo bokomona. Merci beaucoup. RDC International partout dans le monde où vous nous suivez, tous allez à l'élo na place des libertés na ndeko Monsieur Jeko Bea ou azali moko ya bakambi ya structure moko informelle ou babengi na komo ya force du progrès li kofi ya IDPS. Monsieur Jeko Bea tous allez na ye akoyebisa biso pe akopesa biso position na bango parce que tout moni batu ya lamuka ba marcher pour na ko contrer ou bien pour na ko résister contre désignation à Monsieur Rosar Malonda na tête ya Seni. Tout mona ki bango na marche na palais du peuple et il fallait qu'il va revendiquer contre la loi ya Sakata na Minaku. Mais na makambo o etali Rosar Malonda to moni bango batamboli te. Na yango e comme ici opinion publique Emmanuel Macron depuis France a benga kinga ya ebisinga mais c'est Christian Dikebela. Boni bato ya force du progrès bazali ko marcher te na lobi na yebité. Il faut na kita sur terrain pour nos précision. Mama Estelle kuna pe na Londres a benga kinga. Jackie Chan kuna pe na Chine a benga kinga. Bon, ngala za na ba réponse te na yango na kiti sur terrain bino moko bolandela pe boyoka. Po TV ezali radio te. Na yango bonjour monsieur Jekobe. Ndeko. Ya na bandi ete oyebani mingi na Congo ti na Mbatimoshi ti na Ntsakala ti na Maindombe ti na Mbakana mais kasi na bamboka neti na ba Chine na ba Suède na ba Jokoping na ba Kazakhstan ba yebio mingi te na yango yo moko se présenter oloba oyo zali na kata IDPS pe mosala na yo ezali ni ngai kombo na ngai ezali Jeko Bea nazali combattant ya IDPS nazali président en exercice ya force du progrès oyo ezali du Congo
biso nde bilenge oyo totelemaka soki tomoni ke nungu ezali na mboka soki ke problème moko ezali biso tozali wana nazali moko ya baninga nanga toza ebele vraiment toza équipe mobile et tozali jeunesse oyo ezali jeunesse oyo elandaka musique te oyo elandaka distraction te tozali concentré vina biso mobimba topesa yango kaka pona politique ya mboka pona kobunda ke mboka na biso pe ezwa lokumu mboka na biso etombwama mboka na biso pe etangama lokola bamboka misusu oyo etangama. Merci beaucoup ndeko Jacob ya na banze te bino so bolandie balobiye bango bazalinde ba pesa ne vi na bango mobimba bolenge na bango nyonso pona ko contrôler Congo bango bazalinde caméra cachée ya mokonza mboka na sima na ye donc soki mongunda linga kota bango nde bakoya po ba intercaler be bon na yango tozali ko kamwa bino bozali aid Congo mais boni banguna bazali ko kota boni balwa ezoya euti na nord euti na sud na mikolo euti koleka tozalaki na likambo ya monsieur Alexis Tambwe Mwamba tolongwa na likambo ya monsieur Alexis Tambwe Mwamba tokoti na likambo ya monsieur Jean-Marc Kaboun tolongwa na Jean-Marc Kaboun tokoti na likambo ya Sakata tolongwa na Sakata tokoti na likambo ya Minaku tolongwa na Minaku lelo lisusu tokoti na likambo ya Rosa Malonda mais tozali ko comprendre te Sakata na Minaku ezalaki loi proposée na ba membre ya plateforme auto bengaka FCC mais bino na cash botelemeli yango po toyebi ke boyoka na kavamate ndenge utaki koloba mais sikoyo oyo ya Rosa Malonda ezali FCC te ezali nde confession religieuse nde désignée mais bino bozali kotelemela yango pourquoi bon botelemeli yango mais bo marché te c'est que boliaki kanaka non ndeko na ngai uti koloba bien omoni na mboka oyo toza na bandeko wana ya FCC bazaka sérieux te bango nyonso ndo omoni wana moto a sérieux na FCC akoki jamais kozala soki mais soki nakati maloba te bolimbisi soki moto a sérieux azali te mais libala na bino sikoyo musala ngo nini FCC cash coalition non ça veut dire que tokoki kozala un objectif moko na moto to bengani omoni moto mo ya habité toko sala mais tango tozo kende tozo mona ke comportement na bango eza bien te ndenge président na biso alobaki ke akoki kozala na bonne foi moto so aye na bonne foi ke to tozala ensemble ko boya ndene président na biso azali na éducation ya malamu o ba éduquer papa na ye na mama na ye parce que ba yebani boyebi éducation na bango bien. Voilà pourquoi président fongola motema to vana ensemble na bango mais bato wana bazolinga kolakisa biso ke bango bayebi politique alors que bango ne ba apprendre politique epa na biso bayekoli politique oyo baolinga basala wana epa na biso mais sikoyo baolinga ba imposer biso je yango tolobi ezalaka te soki toza na coalition il faut tozala sincère mais soki sincérité ezate bandeko wana bazosala makambu en dehors na biso bazosala makambu sans ko consulter biso okomona kaka bayeba imposer biso non ekoleka te et puis ekotikala ka koleka te tosi tolobaki ke oui bazwaki mwa ba distraction ekoteki tozalaki ko s'organiser bango baosala mwa ba désordre wana biso tozali ko s'organiser. Voilà pourquoi tous s'organiser. Tous a déjà équipe à Makasi en face na bango. Oh soki ba tché biso to tché. Ba meki to meki, ba avancer to avancer. Ça veut dire ba kokali sousouté. C'est micro na biso na papa nani? Président Moïse. Matière. Président Moïse matière première to matière nini? Oh ezali en koroté. Matière politique. Oh ezali école politique. Ya IDPS. Ezali école politique. Au moni ndenge tozo tangisa bato FCC politique. Bayebaki que ceux qui ont majorité dans le Parlement contre la volonté du peuple au Sala Moussala. Mais tout comme on peut se barrer les choses. Donc bien vous avez majorité populaire. Biso toza majorité populaire, volonté populaire. Ah mais président outi ko ebso ya outi. Ah yebiso que biso tozo déboulonner mon toté. Biso tozali pour le défendre intérêt à Congo mobi. Biso toza contre mon toté. FCC topesi état ya ko bongo la motema na yango. Parce que bango tango bayaki na manduki na bakadoko babengana ki bato Mobutu nyonso bakeye exil mais biso to boyi bokende exil te boza na parlement boza na sénat bosala na mosala bomona ndenge tozo bongisa Congo ya fachi yango oyo IDPS ayebisaki bango papa Chicha ayebisaki bango ke tango Congo IDPS akozwa pouvoir peuple akosepela nde yango ete gratuité enseignement bato bakomi ko Inga créé en 1971 Congo la ta mon côté aliaki ya courant ya pamba ata mokolo mon côté président Ebele Kasavubu Mobutu metala fatia côté pouvoir une année seulement ba congolais bazui 2 mois
mai na énergie. Ah te mais wana ko sibiso to yebi ke na tango ya ndeko ya président na biso pe à son âme Laurent Désiré Kabila na yebité mais asala ki mo eloko mo ba c'est moi to futaki mai te ou bien ça ki na mujima alors. Ba défendaka pouvoir na ye. Tango ba rebelle ba koti amoni ke ba congolais ba se prendre en charge pour na koboya nini nani RCD batu ya RCD balingaki babotola na koti tango bamoni bongo nde lokola to bikisaki pouvoir na ye nda lobiki to sala nini to futa maite to futa na courante mais oyo ya président Fachi za ya ofele ya motema malamu ya mais ezali pona état d'urgence état d'urgence confinement quand même poni na gratuité ya enseignement loba esusu wana komisinga baba biloko eze belé eza kaka état d'urgence nde bloqué kala mingi te ba soins médicaux ekozala pe ya ofele na yoki pe ke ata gratuité ya kelasi yango bana ebele pe bazotanga te et impacter le comment na monde entier toza na état d'urgence monde entier pandémie esa nini est bloqué ezali te ke kaka awa. Ça veut dire biso d'ailleurs ko tozo vivre neti batu mais bamboka misusu bamboka batu babimaka libanda te biso kaka na mutu makasi po nzalele kimingi ndo moni biso toza libanda mais batu misusu batambolaka te na bamboka misusu po bima libanda faut zala na mukanda. Voilà pourquoi batu bazomo non gratuité enseignement ezali réalité et puis bas à la calme bakozango ekotika la paix modèle pour na libela pour na génération nyonso. Bon na yango nazali na mutuna moko monsieur excusez bokatanga maloba te pardon moi mutuna moko kaka pour na force du progrès toyoka kaka force du progrès nde bimaka force du progrès nde lisu ya président ya mokonzi ya mboka ti na poto ti na Chine na Jackie Chambenga kinga bisinga mais c'est quoi force du progrès na bina yebité mais bino mo boyoka lelo tozi ya noke force du progrès azali yene lisu ya Congo ya IDPS mais ya Congo ya président tozalaka en opposition force du progrès ezalaka lisu ya IDPS tango tozu pouvoir nde yango pe mati ekomi lisu ya Congo. Merci pour la précision mais boni tomoni ata na gouvernement oyo tomoni ata moko te ya ba ya force du progrès ba obalite pour na IDPS avant que ba koma lisu ya Congo tant ba lisu ya IDPS bazui bokonzi ba komi siko lisu ya Congo mais ata moko te na gouvernement tomonité po bon na ebité bino moko pesa nano ya non ça veut dire que force du progrès musala azo sala tozo lité te pour na ba poste tozo lité pour na kotala mboka pour na kosunga mboka na biso et puis pour mboka na biso ekende liboso ça veut dire que peuple congolais ça nini a se retrouver toza kobunda voilà pourquoi toza wana soki tozalaki wana tolingaki koloba pe ke batiaka biso na ba gouvernement ya parti okomona ke totikala jamais kosenga ba nomination na compte ya gouvernement ya parti voilà pourquoi tokosenga te mukolo oyo bakomona ke bapesi biso bakopesa biso mais déjà musala oyo tozo sala eleki déjà ba oyo baza na gouvernement oyo tolobi boye peuple congolais bayoka bien au lieu koluka ba défenseur ya kimoyibi o bazo koluka intérêt bango tala IDPS na ba base na ye ekomi base nationale bato nyonso bakomi ko sepela na fruit ya musala o tozo sala nde to sengi unité nationale mobilisation générale lobby biso nyonso tozalao to mobiliser bato force du mal ekende libanda mboka Congo ezala kitoko Congo ya bakoko na biso Congo ya Lumumba Congo ya Kasavubu lelo yo Kasavubu ba élevé au rang ya héros national loba lisusu eza président nani Laurent Désiré Kabila lisusu. Merci beaucoup. Au moni ndenge peuple congolais aza ko se retrouver les valeurs biso tozo défendre les valeurs et non les anti-valeurs hein yeme ya zamoko fati béton article 69 de la constitution lobi que yeme ya zamoko tala papa. Merci beaucoup. Médiocrité, bon sa médiocrité place te na société oyo. Ba on va gérer 18 ans na médiocrité. Mais oui soto za pona yango te. Mais tala bato oyo. Ba gérer 18 ans ba sali hôpital ya peuple te. Mais ba bimi pouvoir, ba ke ko sala hôpital privé. Et puis monseigneur monsengo pe bino pe. Yo lo ba ki médiocre. Bato ba sali 18 ans ba sali hôpital ya peuple te. Ba bimi ba ke ko sala bango yo ke ko inaugurer. Oso mona ke ozo sala bango so ça bien te. Merci beaucoup, les temps fait défaut. La lobby coronavirus yango yeye. Congo ezangiti na aspirateur, respirateur. Mo ata moko kasi mo nyonso bapesa kwa na kendaki wa. Toti ke la bande comme sous tante au kama opinion na bango 30 secondes na caméra mais c'est libre accordé. Merci ndeko les journalistes. Na lingina bakisa kaka
oyo ezangaki na makambo ya gratuité scolaire ya musée les pères musée ya mai na courant pardon gratuité ya mai na courant wana ezaki maturité oyo biso peuple congolais peuple kinois tolakisaki etango bandeko na biso bautai kuna na este bayaki na bato wana bakanisaki lokola biso na Kinshasa awa tozali contre pouvoir ya musée yango monaki peuple habité désordre te totala na tokende nzela moko mais sikoyo mokonzi mboka apesi yango na gratuité maturité oyo peuple kino alakisaki kokanga rebelle aza na mandoki abimisa libanda ya mboka tika mboka na kimia yango na beti sumbela na bandeko na biso ya este bokanga mabino nyonso tu bandeko na nga baswahili kuna liboke bo mettre munguna dehors tout le monde ozali coupable ozaka na kati ya ba complicité wana ya étranger po basaka na biso na mboka bo sanga na zoye aza n'importance te bo trouver les solutions moso du peuple. Merci beaucoup. C'est là des journalistes. Ndeko na biso mwanda nchemi mwana mboka tanga revendikaka ba droit na na mboka asela ngwapi na Congo Central poza nani mu Congo. Ndeko na biso mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo tanga revendikaka telema libérer peuple na ya mboka oyo asela ngwapi na Équateur poza nani Mungala. E bongo ndeko na biso Chantini Ngobila toyoka kasope ya solo justice ezala nga na ebite batu na yumbi bakufa aza nani mutamai ndomba asalaki yango wapi epa na bango ebongo guerre ya este oyo rumeli utakala bandeko na nga na este bakufaka nga na Mukongo bakufaka mikolo nyonso tu eza banani balide na biso ya este bango pe bazali nde bango nde bazale devant ya basasina nyonso na este bandeko na este bofungola misu bosanga na liboke. Merci beaucoup monsieur namoni komi na kanda namoni